moto ya ndenge wana bolobi abimate ingeta pasteur alandi ye lisusu na ndako lokwa ye église eta lobi tinda mabonza na telefone te l'état na biso azala l'état responsable liboso ya bapasteur wana mpo bamesure oyo eza bamesure préventive soki tokoloba ndenge wana mais ezala bamesure préventive puis ezala bamesure mosusu ekotikala mpo ya libela c'est-à-dire mindule na bikala ekobandaka 11h 10h 11h mindule ebandi bato bazala te mindule ekobeta ata moto asali kabine azali koteka crédit oyo esika appel ezali kosalema mais soki oyoki bafla ti wana omituni me soko moto ye kosala appel bakoyoka na ndenge nini na moto ye azali kobenga 23 ka wana ya corona na mboka na biso ekolongwa na semaine soko na seconde soko balobi kaka en langue bazaka na interprète bainterprétaka soko ki en langue amo mais stade de martyr ezali wana mais sika toluka kodébloquer bamilliard po biso toze na retard ya ba 10 siècles sur le plan scientifique na kombo ya Yesu wana bakanga bandeko na biso ya basi bakangi lokolo oyo ya mobali na punda bakangi lokolo oyo ya mwasi na punda babeti bapunda wana bafimbo punda oyo akei ndeko mwasi apasuki katikati bazwi bandobo ya minene ekonomi na bango esimbani par contre ngana kolamusa conscience ya badirigeant politique na biso bato oyo bino bozali kokanisa kokenda kodefa misolo epai na bango ekonomi na bango esimbani bino bozali kokanisa nini bino baprécaution nini bozali kozwa seya asala na bangunza na ye mpo ya kozwa information direct mpe ya temps réel ya mosala ya bangunza seya asala mpe bangunza na ye ainjecte bango na kati ya bangunza oyo bazali kokumba information à temps réel tosali boye fumukusu bakomi na niveau boye baye kokotisa embrouillement na terrain bato bakoki te kosaisir opportunité mais babosana te na France corona ekoti na église ekoteli na église pasteur oyo azali soi-disant représentant ya Yesu na église amoni te ndenge corona ezali kokota asituki corona yango wana lelo ezali koravage économie ya France tozala mayele pona ba église ateke libela po bato wana bilamba bakotindela kabino ya tombola mikadi po bato bazali kokufa na corona mikadi wana na ndimite bazali kobwaka senge bazali kobumbela yango bayindo banyama oyo bapangole oyo na Chine bamonaki ezalaki hôtel ya virus ya corona bapangole wana tomonaki sofra balakisi badocumentaire bazali kokunda bibwele bakundi nyonso soko Italie bato ya mayele bato ya mbongo bato bazé na avance ya technologie bazé ko souffrir basengi aide liba po esika papa esika biblia oyo batiaka na sali peke uti esika christianisme tongama mokitani ya Yesu ye moto asololaka na mama Maria pasenga Yesu nazo zo eta jete mama Maria baze ko sokola jana ko misele téléphone mais pape wana awa maladi ebeti pa ne akimitali mbote na bino banso bandeko oyo bozwi libaku ya kolanda biso na chaîne bamwangisi Vuvamu télévision esika kani toye ko présenter bino émission Baindo Bolamuka kasi ya moto banda to kobeta nanu cri de guerre ya biso ndeko Tambi Koka oyo tolingaka mingi o bongo bandela émission to sepela ki émission lelo loko lezali kafu tokoka kobanda yango na cri wana Baindo to pesi bino mbote ndenge sika bozali ndeko kaki Tambi Koka na ebike bandeko bosali lokola boseka me lelo ezali makambo ya koseka te ezali makambo ya sérieux makasi na kanisi ba oyo bomesana kolanda bamwangisi Vuvamu TV bosi bo découvrir nani tozala bango awa na plateau na biso kasi na baye oyo boyebi nanu te to pona rappel pona baye basusu tozali bongo nandeko Ndombele Botale awa na émission oyo bazali présentateur principal ya émission oyo kasi lelo bandimi basede biso kiti na bango poto koka koyamba bango kolandela mituna oyo ewuti epai ya bandeko
pamba te na nzela ya WhatsApp, na nzela ya ba Facebook, na nzela ya ba email, boza kotinda mituna ya ndenge na ndenge par rapport ya actualité. Et surtout que mikolo yo bokoti na kata confinement bino ba yebosa na mboka ba paya. Donc batin comme belé ya kolanda biso. Et biso pe to sala makasi ya kosala la bino des missions pour être préoccupé bino moi mingi na temps oyo. Nde nazwa maloba nanu mingi te na yamba mo paya oto zali na bango awa na plateau. Mbote ndeko ndombele. Mbote ndeko na ngai ngala nzungu, autrement dit neuf lumière. Mbote pe na bandeko yonso bozoi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo. Bonne santé. Po ya mai matali bokolo ngono banzoto tokoloba kimia na kati yetumba tosali. Kimia na kati yetumba solo lelo epesa meli biso esika tokoka koyamba bino po to defa maloba ya mokonzi ya mboka oyo basila ekoloba. L'heure est grave. L'heure est grave. Likambo na coronavirus bandeko baza kotuna mituna ya ndenge na ndenge. Yango bosengaki biso tokoka na kotuna bino mutuna wana. Po bino moko bokoki komituna mituna na plateau te, bo banda koyanula to, bo banda kotangaka po esala mwa malamu bozala pe kimia ndenge balobaka bozala na siete na bino to sunga bino na mituna oyo komamaki to tanga po bino bokoka koyanula na bandeko na maemanson oyo bango bazali kotuna ngonga na ngonga. Yambo nanu tokoyana mutuna moko direct oyo tozali pe na besoin ya yano direct avec sincérité et détail. Fumukusu aza penza nani? Matondo ndeko na ngai mopanzi sango. Fumukusu aze penza nani? Lokola bobi eze motuna direct eze ko mérité et ya nomoko direct na koba mokobi misala ya 1921. Wana réponse directe. Mais lokola nga na mesana katona lingaka mingi soko motune yei na meka mokeko ko maniola pona bandeko balandi. Po soko na lobi mokobi misala ya 1921 na baye basimbi biso lelo bakokoka kososola te. 1921 ze nini eze mosala nini yango moni to kendaka na mwa ba détail. Bolimbola na bande. Matondo. Nesongia nzila tobengaka bango mokobi misala ya 1921 po 1921 ezalaka na mosala mobimba eyaka. Mosala yango ezalaka nini? Mosala wana eyaka ko kombolo to kokata pasi minyoko yonso oyo bayindo bayokaka uta 1482 tango babumisaka bokonzi. 1482 kokutana na biso na loposo pembe ezala libabe po ya biso tale pa ikani tokota na kati ya pasi. Nde 1921 ezalaka ebandeli ya kolongola pinzoli epai ya bayindo. 1921 ezalaka elembo ya kotelemisa lisusu kingo ya moindo yo babukaka na bamanjoli njonjo. Fumuki Mbangu atelemi na 1921 baboya sala mosala. Monguna boyi Fumuki Mbangu sala mosala ko mokangi. Akei ko sala 30 ans na boloko. Fumuki Mbangu amoni asekwisaka bibembe. Amoni saka bakufi misu. Ayoki saka bakufi matoi. Asalaka makamu shi yonso yesalema te na mokili. Bango moko batina na kati ya tono basude bakuti bango bazeko te ya libanda. Bakanga bango na boloko bamona na partout na bamboka yonso. Na ngonga moko amona ni na Ituri, na ngonga moko azena na Kindu, na ngonga mosusu azena na Congo Brazza, azena na Côte d'Ivoire, azena na Centrafrique. Mais et la musique ka makanisi ya bato te. Nde Fumuki Mbangu alaki na 51 lobina zeko zonga. Mais na bayindo esengi na tindela bino motangisi, molakisi po bozangi boyebi. Soko tozongi na motuna na bino Fumukusu ye wana molakisi oyo Fumuki Mbangu amonaka neleko nakoya esengi nakuta moto a préparer terrain moto apesa bato boyebi nakuti te neleko. Donc boza ko confirmer na face ya monde ete nesongi anzila Fumukusu kiambu nzala mpana na ngola bango ne longi oyo Fumuki Mbangu ala kaka sans commentaire. Et moni miso ekotobola kaliso te.
baluka batala na baye yonso lelo batelemi na kombo ya Mfumbu Kimbangu nani aze kotangisa nani asimbi pembe na maboko to bango bakolobaka cré po tangisa lisusu mokili soko ze ne songi nzila te na nzila na bino to na ba numero ze na se batindela biso koma bande ko balandi boki ndeko ndombele ndenge basili ko talisa bino boluka bomanyola boluka boyeba soki ezali bongo to ezali bongo te maele na bino ko kosala po titre wana ya longi to moni pe lati bato ebele titre pe ya Kwatulendo elati bato ebele kasi ali titre et ali sujet na biso ya mokolo mwa lelo te kasi bino boluka botala ndenge bango balobi mutu oyo atelemi azali kotangisa bato azali kofungula maele ya bato wana mituna ezalaki ya biso biyano ezalaki ya ndeko ndombele nde wana ezalaki ekoteli na biso batu oyo basilaki na kotinda ba message ezala ya kokoma ezala ba voice mwa mibale misatu pe basalaki ba video eza kolekela bango na minute oyo soki tobandaki na mutuna na Fumukusu azali nani et nayebi te soki réponse oyo bopesi pe et satisfaire bango po bango bakomi koluka kombo moko ya kopesa na Fumukusu po balobi na mikolo elekaki bazalaki kolanda Fumukusu bazolanda bazalaki kocritiquer pe kotiola tala aventurier oyo tala mutu aliaka mbongo ya Kabila tala escroc oyo ezala na poto bato ebele basala ba video oyo ata na seconde bamona Fumukusu te oyo ata na seconde basola na Fumukusu te me basala ba video baloba oyo balobi me lelo place oyo tokomi bazoluka titre ni bapesa Fumukusu pona nini pona 2 points balobi point ya liboso Fumukusu batindaki mikanda depuis 2017 oh lelo 2020 esali 3 ans ya koloba na mindele soki boye kosenga pardon na mabe bosala na Afrique te bokobetama e bazolandaka na bamasteya na bamaloba ya Fumukusu ezala balosambo bazosaka toujours ke mabe ya mabe esengeli ekomela mindele bapasi minyoko ndenge na ndenge bakotisa na mabele na biso ya Afrique esengeli ezongela mindele bayoki langage wana na bato mususu te kaka na Fumukusu mais chose curieuse na moi ya lelo mundela azolela na niveau moko oyo alela nanu na vie na ye te nature ezobeta ye likambo na coronavirus oyo eparalise nyonso ekangi ba frontière ekangi misala ekangi ba usine quelque part bazomona ke eza ba réponse na balosambo pe makokisi ya maloba ya Fumukusu alors baza ko bitu na Fumukusu aza nani donc tolinga bolobela biso eza bongo eza simple coïncidence toni pe ya mibale po tokotikela bino bena tamboloba Fumukusu mikolo oyo euti koleka awa na kanisa sali déjà ba inane na mwa basanza muke Fumukusu babandaki koloba to komi na période ya science maloba wana pe kaka na Fumukusu toyoki mona mutu mususu te o pasteur o nani ezala batu mususu ya nzila Congo ezala batu mususu ya Nkamba te toyoki moto toyoka ngoka pa Fumukusu to komi na période ya science mais si koyo na réalité ezoleka na mokili lelo yo ezaka science solution ezaka science likambo na corona oyo eye bolimbola biso yango nanu boyanola bandeko na dévolé oyo ya mituna tosili kotuna bino matondo lisusu ndeko na ngai ngala tango bobandi manaka bolobi chef de l'état lobaki l'heure est grave pour corona ekoti bongo tango ebola ekotaki epai na biso l'heure eyalaki nini tango oyo guerre na biso ya est persistaka banda 96 te lelo oyo ezali kobattre record ya baguerre mondiale yonso eleka wana ezalaka nini l'heure est faible to ezalaka mpe kaka l'heure est grave nayebi te
Fumukusu 2017 bango bakomaki mokanda baze penza nani bandeko o bafingaki o balobaki lobi lelo bakomi kozanga kombo bapesa bolimi sito préciser mikanda wana batindelaki yango na France na président Macron, batindelaki na États-Unis na Donald Trump, batindelaki reine d'Angleterre, batindelaki pape na Rome, batindelaki na Russie. Donc bato ba grande puissance na Allemagne nyonso batindelaki bango mikanda wana. Ndeko ngangala awa nano bambassade yonso ya bamboke se yawe pa na biso batwaka. Na France bakabola lettre ouverte pona makambo ya koyebisa bango ngonga ekoki. Bolobi bato bandeko bakombata bazaki kofinga lelo bazangi kombo bapesa nesongia nzila ingeta bakozanga kombo. Omoni ngai nalingaka te kozala lokola bato bazena conception ya mabe na boya kanazala moto ya jalero. C'est-à-dire ngana koki kofanda lelo na bandia wana tongo na ngonga yetoze te pourquoi na zeko pesa ba qualificatif ya nesongia nzila fumukuzo kia muzala mpana nango. Na fandi na lobi aze mobanda nesongia nzila aze moto ya mayele koleka bato nyonso moki. Na fandi moke na koki ko banda kolobaka te molili eko ingela. Mais na kosala yango te po ezalaka malamu moto akomi nesika moko alobi papa ya se mayele yeba bakisi liloba na ye na parcours ya nesongia nzila eleki malamu soko yonso wana bato baze komona yango lelo ekokumba biso tokumba biso na bango na koloba nesongia nzila ze moto aze na makambo. Il n'est pas un homme ordinaire. Bajwa yete soko bayebaki balabala moko bakolaka na bango soko bazeba bandeko na ye soko bazeba baninga badefisaka ye mbongo soko bazeba to bakabelaka ye lamba soko baze basi bayebaka ye na bolingo to na nini ba ignorete capacité spirituelle pe mosala baye na moleleko okokai koyeba bayaya na ye okokai koyeba mama boti ba ignorete capacité spirituelle na bango. Omoni ba mema biso na mokili moko donc ba longola réalité ba imposer biso na kozoba lokola baloba prophète moko ale kaka na mokili moto moko ale kaka na mokili abotama na zemi ya molimo mosanto soko moto boyebi baboti na ye akokasa spiritualité akokasa na itinda te toyoka kango eloba makao papa ya lekaka kaka wa ye mutasali kwa abatika donc lokola lekaka na balabala azena eloko ya malongata kokasa na mokili toyebi te bato yo batinda maki koya kosala makambo ya tinda na mokili soko bango balekelaka kuna dans l'espace te esika tokomi lelo moko na moko ndeko ngala bopesanga mwa ntango boza penza na ntango boza penza na ntango ngeta matondo pédagogique bon enseigner matondo tozali na 2005 te tozongi na ino na 2000 na 2000 le 13 mai 2000 na salle culturelle ya zo nesongia nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola wana makambo yo ya fumuki mbangu ezelo kwa tabu. C'est-à-dire à part église kimbangise nde babandaki muke kolobela papa Simon Kimbangu mais oya tindama na Yesu ba église un peu ya longo basangisa bakonyekisa na kombo ya fumuki mbangu me bateyaka na Bible ezalaki na likambo mosusu te loba makabato pana mondele alongaki po aresusaki koboma kombo ya fumuki mbangu na tango wana nesongia nzila bazalaki sel bato oyo balobelaka kombo ya fumuki mbangu nalobi bien sel moto oyo alobelaka kombo ya fumuki mbangu okokolo balanga balobaka bedeke bandakala bedeka balobelaka kombo ya autorité morale na bango balobelaka kombo ya fumuki mbangu te nesongia nzila azalaki pe baza na vie contraire baya na video po yo oyaki na video ngana tambolaka complet ngana tambolaka complet bala kisabiso élément na tango wana oyo lisanga moko ezalaki koprone kombo ya fumuki mbangu nesongia nzila azalaka ya yambo eta motangisi ya koloba prophétie ya fumuki mbangu président Mouzé Kabila de son vivant nesongia nzila aoza kotombola na lobi bien na salle culturelle aso bilili bizali et comment na bilaka ya fumuki mbangu
troisième président akoumela te. Troisième président akoumela te. Wana Mose Kabila na bomoi. Elobami na 2000 directeur ya mabongisi ya ndako ya mosala ya baumisa dossier po na kati ya salle to souligner tozalaki na ambassadeur itinérant Freddy Mulongo ya Mose Kabila oyo asengaka kutu cassette alobi po bozala mal interprété te bopesa ngai cassette nakenda kolakisa président de la république bakanga yango na babiro ndenge ba réalité na ndako ya mosala ya bakonzi zalaka janvier 2001 ba assassiné Mose Kabila wana tozali kolakisa moto azali na mosala topusani basali mosala kombo ya mfumu kimbangu 2002 2003 2004 kombo ya mfumu kimbangu ezalaki lokola nekunde na fulu ebandi kozwa lokumu tobandi komona moke moto akomi kondima ati ya foto ya mfumu kimbangu na ndako na motuka 2005 Nesonga Nzila lobi mindele fo baya kofukamela biso bato balobi metato aze fou biso ba congolais biso ba indo ndenge tozalaka kaka moins intelligent selon ndenge tozalaka kaka esclave mundela koya kofukama na 2007 tomoni mindele baya kosenga kolibisi ele ka wana centenaire pas ba protestant to ebite soko batia yango ka wana kaka maloba ya moto wana oyo mokili baze koluka ko sous-estimer bolimbisi to souligner na bandeko balandi bolimbisi oyo bango bayaka kosenga oyo eboya maka makasi na Nesonga Nzila na temps wana balobi etant que bango nde baza ko détenir pour engager ba indo na spiritualité esika bolimbisi wana ke kosengama endimamite epo esenga kite batu wana nde bayame ba etana bango pour ba etande mutu enyokola ki Afrique voilà matondo na précision na ba détail pour poser moko ya etumba bozalaki na tango yango tozalaki na bino tosalaka mosala elongo Nesonga Nzila soulignaki lisusu kaka likolo ya maloba ndekolanga mopatisa bauti ko bakisa balobi elongo banaki te na moto baye kosenga bolimbisi na baye baye kosenga bolimbisi bango mindele baye kosenga bolimbisi nao basala biso bafukami baze kolela tomona pe bandeko baindo bapanzi pe mbanga bango pe baze kolela volume kutu makasi kolela boleli nini moto anyokola ki bino ye kosenga bolimbisi bino boze kolela koleka bango maya miso polisi ne lamba kwa moto basopeli ekolo ya mai toleki wana topusani tosimbi makambo ya politiki makambo ya politique Nesonga Nzila bandibila ka prophétie 4e président akozala elenge 4e président Obama ki tobatela ye 4e président kokuta mboka ya kopanzana wana tozali kozwa background de ligne 4e président akobundisama 4e président to protéger mosala ebandi likunya ebotami po soko tolobi tozala sembo po bato to Nesonga Nzila zala incompris pas ya bato ezena ba mouvement mosusu ya bandeko mosusu baze ko prétendre ko zala babundi ya Nzila Congo nzoka bazala ka babundi ya Nzila Congo c'est-à-dire bango soko bazoka mosala po ba défendre tribu bazoka mosala po ba défendre ethnie bazoka mosala po ba défendre égoïsme bango wana bakokate ko maîtriser monter ya Nesonga Nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola babandi ko sala ba déclaration ya lokuta oyo ifalaki bato balanda essentiel bato balandi accessoire ya laki nini fumukusu soka zeko loba to protéger to batela 4e président pour aswaka misolo message ekoti bazwi bilei ya bana ya bato bati zelo bazwi elamba ya peto moto alingaki alata na milulu bati mafuta ya mbila ingete za kamalamu na bilei mena molato te tobundi etumba Nesonga Nzila lokola bazo baze tokosala debate nature ko enseigner bato tango topusani balobi mindele bolimbisi oboyaki kosenga eze ya lokuta mokili ya molimo eze na kanda po boze kokoba konyokola bayindo yango wana mikanda ekendaki na 2017 bolobi yango mikanda ekei papa zwaki ya ye mokanda bato yoso batwaki mikanda na ba eba
bazé ko souligner na message balobi Benoît 16 azé papi ya suka po ba papi nyonso bazalaka na ba chiffre mais oya koti azanga chiffre elingi kolobani topesi maboko makasi bato balingi koyoka te Matoi Mambongi bato balingi koyoka te po ya badoute po moto moko alobaki Fumunkusu azwaka tolobaka ngo na bamanaka mosusu eleki CIA asala na bangunza na ye po ya kozwa information direct pe ya temps réel ya mosala ya bangunza CIA asala pe bangunza na ye injecte bango na kati ya bangunza oyo bazali kokumba information à temps réel tosali boye Fumunkusu bakomi na niveau boye baye kokotisa embrouillement na terrain bato bakoki te kosaisir opportunité bato mingi balobaka na biso topressionne bino soki ekipe motuna na bino bakotunaka biso balobi mais ndenge nini tokomi na 5e président bino bolobelaka kaka be 4e président ingeta tolobaka te nesonge nzila bazalaki koloba te mboke kosuka na 4e président mais bazalaki koloba oyo elobama po ya 4e président akosangisa mboka na ntango na ye nde bakoya kofuta nyungu na ntango lokola mondele ayebaki deja ahypotheke makambo yango wana aresustaki po ya koya kofuta nyungu toperde 4e président tokomi na 5e président 5e président ye bomoni boni batashe ezeye facile so difficile bolimbisi akuti tâche facile te nini esali akuta tâche facile te po baprivaki 4e président asala role na ye oyo prophétie etikela ye alingaki asangisa mboka alingaki atika mboka indépendant alingaki azwa misolo ya ebele oyo loposo pembe nyongo na biso azalaka nango soko 5e président alingaki aya alingaki akuta mbongo alingaki akuta nyonso alingaki akuta indépendance ye alingaki akuta esuka ye de charge te alingaki akuta mosala 4e président ya bilaka asalelaki ye mais lokola babundisi président wana akoma te na suka ya mosala na ye 5e président ye aye kokuta kaye de charge aye akuti Belgique ezali kokoba koloba aye akuti États-Unis ekobaka koloba aye akuti misolo yakutaki elembo ya oyo alingaki akuta po akutaki misolo mpo na mbala yambo président kota na mboka oyo akuta misolo 5e président Félix Tshisekedi makuti yango te ndenge ezalaki prévu alingaki akuta de milliards makuti mbongo moke à titre symbolique nzoka te soko kate ma président sala mosala président Félix lelo alingaki akenda koluka kosenga ba 3 milliards te na ba FMI alingaki akuta mboka na mbongo nango bomengo ya mboka si ezonga na maboko ya bana ya mboka alingaki ayeba ndenge akogouverner alingaki asala na gouvernement ya baresponsable alingaki akuta te bato oyo bakosindisa ye na libulu koyiba lisusu mbongo mpo na baintere égoïste lokola esalemaki te na kati ya président comme prévu akutani na makokoso nesongi ya nzela azwaki ntango ya koprevoir ntango ya kotangisa kolandela role mpe mosala bayela na mokili lelo esika tokomi moko na moko bakutana bamwangisi Vufa Moutifi bazonga na bavideo 2017 2018 2019 bakomona ezali na eloko te ya sika oyo ekomi lelo oyo ezali kokoma lelo nyonso elobama bongo moto oyo aloba bongo tobandi kaka nano na 2000 esika oyo biso tozali na maîtrise ya malonga nyonso ezali kokokisa tolobi bien nyonso atangaki prophétie ya 3e président baassassiné ndenge alobelaka mo mokolo plusieurs mois avant ataki ya 4e président lelo mokili ekomi comprendre que président wana Kabila azalaki ya kopona mais na retard ntango alobaki mindele bakobetama bato bazali kotala yango lelo alobi yango lelo lobi kake moko ya epanza soko nini te mais sika tokomi moko na moko sika bazali lelo na baye bazali na quarantaine na baye bazali na confinement ensemble moko na moko azali koloba tata oyo avertisaka biso olemisi ndeko Ndombele yambo bosimba 2e étape ya mutuna na biso ezalaki eleko ya science tozomona ete makambo oyo ye solution nango ekokutaka na science mais déjà Fumunkusu akoma koloba tokomi na temps ya science mais tozonga nano esika wana ya kobetama wana ingeta koconfirme yango ete kobetama oyo mindele babetami ezali oyo déjà nesongi ya nzela babandaki kolaka
bakobetama kasi na kati wana tomoni mpe bayindo bazobetama etiki mabele ya mindele ekoti na mabele na biso bokolimbola yango ndenge nini frappe ya bato mosusu punition ya bato mosusu toloba bozobeta banguna bokomisu komibeta bino moko lisusu eza ndenge nini epuis bokende kolimbola likambo ya eleko ya science tokoki kosala yango boye moto soko alingi akombola kokombola ebandaka na ndako ata kosoto ezali lolenge moko te na ndako na libanda me kobanda na ndako ata ndako ayaki nango bopeto akobenda babosoto etelemaka asangisi nde nsima ke kolekisa mpenza kombo boye elongo bani libanda wana tolobi yango na lisese ntango ya science nesongi ya nzela baze bato baze kovivre na temps réel na monde spirituel baoyo bazali kokoba mosala ya colonisateur batelemisi mokili na ele spirituel nde ntango bazali kokoba koteya bato prier sans cesse tozwi retard lelo meme bango moko bapasteur baye kocomprendre to balakisi en face ya mokili ke bapesi moyindo retard na évangile tokomaki deja na ntango ya science lelo mikili oyo ezali atteint lelo oyo ezali frappe na virus ya corona bazali kosambela te bazali koimprime babible te mais bazali komultiplier mayele bazali kosenga baaide sur le plan scientifique oyo aide basengi na Chine Italie asengi na Chine ezali ya babiblia te balobi te bosalela biso babible ebele mpo tobakisa lolenge ya kosambela te basengi balobi botindela biso bapareil respiratoire botindela biso bamillion de masque tokomi na suka esoko bokotika biso tokokoka kosereleve te nalobi phrase bautilize wana ezali sur le plan scientifique bato oyo bazalaki koteya bato shabara shibara bondo lelo bazali wapi me bakenda ata na hôpital du cinquantenaire bakenda nga nalobi lelo Stade de martyr epesamelaka déjà bango chef de l'état aussitôt azwaka pouvoir asangisaka bapasteur kala mingi ta uti awa asangisaki bapasteur bongo mpo ya corona wana butu ezalaki inutilement tala moment opportun moment favorable chef de l'état azwa bapasteur yonso oyo basekwisaka bibembe bali oyo babimisaka banzombo bali oyo babimisaka mongusu oyo babimisaka soko milinga na matoi bali bapasteur baze miike apesa bango stade de martyr tozali na ino na 23 cas mais bapasteur basalaka makambo isi bazali bamillion donc 23 cas wana ya corona na mboka na biso ekolongwa na semaine soko na seconde soko balobi kaka en langue bazalaka na interprète bainterprétaka soko kialanga mo mais stade de martyr ezali wana te na esika toluka kodébloke bamilliard mpo biso toze na retard ya ba 10 siècles sur le plan scientifique soko Italie bato ya mayele bato ya mbongo bato baze na avance ya technologie baze kosouffrir basengi aide liba po esika papa esika biblia oyo batiaka na sali peke uti esika christianisme etongama mokitani ya yesu ye moto asololaka na mama maria pasenga yesu nazozwa ete aze te mama maria abi azali kosokola ziana komisele telefone mais pape wana awa maladi ebeti pane akimi Italie akimi Italie lobana nake wapi mazongi na village na ye te azongi na mboka na ye ndeko na nga ngala eloko tolobi ya stade de martyr bazwa ngo au sérieux président de la république mais balobaka ngo mpe foi na bango bazali chrétien pratiquant bauti kotonga boyokani na Israël awa oyo alobaki ekomama na biblia soko modire Israël yo mpo kozala modi opamboli Israël yo mpo kopambola sikowa président na biso apambolaki Israël RDC apambolami te soko na ino tokomi na processus wana te asangisa bapasteur tozali na ino na 23 cas bato ya bopeto bazalaka na bafulura bazalaka na basolo mabe muke na bamboka na bango tala nde baza kosufrir bongo corona wana soki efandi awa na république démocratique ya Congo esangani na solo ya fulu ya ngambela
ya wenza selemba ou ya matadi kibala ekobota biso virus mosusu borezanga kombo. En tout cas, bandeko boza kolanda toza ko évoluer ndeko nombele baza ko répondre sur mituna botunaki mais tozo linga to fungo la parenthèse mo ngana ko nobali kamu oyo ya corona et ça li quand même malamu na ba mesure misusu oyo esili ko zwa na mboka na biso. Pourquoi pas ba mesure wana ta li kamu ya corona leki e ko bana ngope kotikala e ko za malamu. Ah bangande kangami to combien peu épargné to comme la mo ba pomia moyi pour degré ya musique yo ezalaki to sakasuna environnement ya kimia te atanga nango batu bazana kati te ata bazo batu pe bazo bina na bango te mais musique ezo ko déranger biso batu to za concerné te likamuna masanga mboka o makambo zo marché te batu bazaka bimela mela na ba masanga pona ni te mesure wana pe ko na mo pe ko tikala et ko changer de pas tout monde que bangana ngo kangami batonga ba kufite o ezala ko ngaso na mukolo na koti ba te moyen te siko troisième jour ngo to moni no kamo kote ya mutu o ndenge bakangi bar azokota bar te akufi l'église pendenge moko trop c'est trop makelele makambo belé solution moko te a pe izo sambela manango te ba travailler na banda couper izo le kana mo pe bien to jusuka ya ba matanga matanga komaki na yebite wana zaki sou matanga te koma imaka mususu épargner ta ba famille pe na ba dépenses mususu o komaki inutile qui n'a rien à voir na muta kufi voir même na moi c'est tikito soka tikibana soki botika la na ngope bongo après ba makambo ozala bien mais eloko mususu de mettre au beta c'était pona nini te. Parce que le coroné 23 cas décès moko. Mais malaria oyo ebomaka biso seko na seko soki lelo tozana 1 million de bibembe kunama na cimetière en tout cas 600 000 et ça bato malaria o malaria typhoïde mema soki campagne makasi salamaki pena ya niveau oyo l'air est grave ka ndenge balobaki elobama pe pona ba malaria mutu nyonso bat pesa biso pata 2 semaines biso tout boto chabo peto to sala boy to longa malaria et vous appelez malamu mais ça la teka pona corona et puis poto monique ba mboka wana kuna bazui ba décision songolo pakale ne biso pe to lukito so ba décision po bango ba moni ba kufi kuna etanke bazana bo moto bazo considérer batu na bango ba kufaka bazui ba décision ne biso to ko so ba décision. Mais kala tozo kufa wanga na zuka malaria pamba toza na jeune docteur na biso oyo ayaka na likamba plante wana artenacia pona kosilisa malaria mutaki pa ete ti ba bomiye ba assassiner lâchement boso ya mwasi na ina bana eleka pe kaka boye mutatelema kité. Donc nkambo ya ba mesure oyo na ebité esika tomeki ko fungola wana soki ndeko ndombele boko bakisa poto leka na mutu na mususu oyo bande ko batunaki ndeko ngala ba mesure eze malamu ba mesure ba joyi na mboka mutu ya bato il faut jwa tango ya kokabisa mindule na bikala eko bandaka 11h 10h 11h mindule bandi bato bazala te mindule ko beta ata moto asali cabine azeko teka crédit o esika pele ezeko salema mais soko ki baflati wana o mituni men soko moto eko sala pele bakoyoka na ndenge nini na moto ya azeko benga donc mboke koma loko ya bato ya maboma mokili mobimba bato bandanga kakaka te ba église mais eze occasion toze ko pesa makanisi soko basé à mesure te ya ko sangana po batia corona libanda eze na ba maladie ebele église ça la lokote tango balobaka babikisaka guérison un miracle babikisaka maladie bino bolobi to kufaka na paludisme malaria tango
Tango yo soi-disant bango ba pronaka kaka guérison miracle. To kufa na Ebola. Misole utaki libanda po ebikisa biso na Ebola. Tango yo balobaka bango basambelaka Yesu ya solo babikisaka biso tozali kokufa na bilei ya mabe. Tango yo bango bazali kokumisa batatolaka Yesu basalaka ba guérison miracle biso tozali kokufa na ba vaccin empoisonné. Alors c'est l'occasion soko bakokoka kosala eloko te na corona bakenda libera c'est que bazali na rôle te ya kosala na mboka. Par contre bazali ko exploiter petit peuple ndenge tozali komona lelo balobi l'église ezete bango bazali kosala ba texto et nakoloba mobeko ngo zero respecté pour lelo ba pasteur mosusu basambeli na nko l'état bimi impuissant na yenga ya lelo pour à juger au nom ya foi mais babo sanate na France coroner koti na église et koteli na église pasteur oyo azali soi-disant représentant ya Yesu na église amoni te ndenge corona ezali kokota asituki corona yango wana lelo ezali koravager économie ya France tozala mayele mpo na baéglise atekei libela mpo ndeko ngala tozali koloba te par rapport ya kokesana ya kondima mais tozali koloba oyo ezali réalité bapasteur na esika lelo basenga lisusu mabonza na banzela ya batelefone bazali bamillionnaire bapasteur nde balingaki baede gouvernement congolais lelo pasteur moko capable ya kosomba soko 1000 saki ya loso po ezali korepresente eloko te na bapasteur wana toyebi na ndenge bamitutelaka tolo mpe na bamillion oyo mais oui bamosusu batambolaka soko na badile navigateur un pasteur toyebi ba compte bancaire boni basena bakoki ko appuyer gouvernement po c'est bien bon na Europe balobi bato na bango bafanga na bandako gouvernement a ko revenir na ba besoin primaire na bango bafuta courant te maïté gaz te téléphone te lokote gouvernement ko sala yonso bongo awa lokwa to donke ngana lobi yango bongo lokwa to donke pe mibeko wana bango bakana ba compte bancaire bango facilement ta gouvernement a joué en charge était a kokaza nandako par téléphone a bengi soko shop moko bilier a bengi loko moko ba yeli mai bazaka na courant ekendaka te donc bazena ba difficulté te biso ta moto donke kuna tolobi awa bato ba bimate bato basala boyinge mais to yebi ba congolais baliaka na pokwa soko ba bimi na tongo taux du jour maman mosusu fo tambusa matembele nenga zeko tambula na matembele wana na motu bosomba matembele te bosomba mate azeko calculer soko komi mipikumi pale tikali na bassin akoteke sute asangisi na mwa nzila mama yaka na matembele te silio bakangisa kite yemo ka kekolamba oya tambola ki na ngolo kwa misoro asomba mwa linzanza ya mafuta tokoma mboko yo bateka na batomata linzanza bakata asombi tomata linzanza bakata litungulu bakata lelo tomoni lisusu bambisi soko mbolongo bakata esongi kotekama mama wana kosomba pe mbolongo bakata eteni alobi pesa tantsunga moto ya ndenge wana bolobi abimate ingeta pasteur alandi ye lisusu na ndako lokwa ye église eta lobi tinda mabonza na telefone te l'état na biso azala l'état responsable liboso ya bapasteur wana mpo bamesure oyo eza bamesure préventive sont toloba ndenge wana mais ezala bamesure préventive puis ezala bamesure mosusu ekotikala po ya libela c'est-à-dire bare ezala te peuple congolais kovivre ebakisaki eloko te na bomoi ya bacongolais par contre ezali koréduire to ezali koréduire to ya bomoi ya bayindo église ezala te moyindo akovivre par contre régression ya bayindo lelo efandeli nde na baeglise biso tokolikia parmi biloko bakoki barevoir ntango mosusu kaka kote ya matanga mpo soko mondele azali na culture ya kolekisa bamatanga na ye mbala moko me tomonaki papa alalaki mikolo boni Jean-Paul II ntango akufaki alalaki mikolo boni c'est que kolalisa mpe ezali na bato oyo bakoki kolala banzoto mosusu mpe okoki kolala te yani donc mobeko oyo biso tokoki koloba bakoki korevoir ezali ntango mosusu ya bamatanga po
culture na bango soko basé na valeur ya moto te to valeur bayebi te tina ya nzoto ya moto ndenge kendaka kosukela biso baindo toyebi yaki mpavita azongaka mokila molimo to akufaka lokola na bankoko ezalaki mbala moko te bakokenda kokunda bafandisaki nzoto na tina eyaki mpavita akendeki kotanga na mokila molimo nsima ya mikolo misato nde azongaka na message etumba lobiko ya loposo moyini donc epai na biso eze makambo euti nango mpe sofre lelo na mokili ya libebi tombola jipe tombola liputa lakisi eloko ezali na se wana mabine ekoma na matanga barandevous bazemi ebele bana mbele ya bakulu na lelo soko olandeli okomonake bakotaka na bamatanga ya bato donc bajwa na milimo mosusu ya bamorge ekota na se makolo ebotisa bana wana bakuluma wana bamibeko oyo nsima ya makambo oyo tokoki korevoir bakei kotuna bato bayebi ntina ya mokili ndeko ngala mpona azongisala bino maloba na ntango ya bankoko soko maladi moko exista te ekoti na mboka fo bokenda koluka bayebi mboka tala esika banesongi ya nzela lelo balingaki bazala consulte papa totamboli nalobi bien totamboli tolandi bilili eze na moto taloba makambo ekoyaka mpe kokisamaka nsima ya fumuki mbango tomoni bino tala bolobaka oyo tala toloba mpo bayebi ata basalaka ignorance to semblant bayebi balingaki bayebisa bango te bino bozongisa oyo bino bozongisa oyo mpo esala oyo bamboka nyonso ya bayido etambolaka bongo bato bakufi mingi mpo nini bato bakufi mingi bakei komona bato mayele bakei komona basage baloba na bango soko bana bakufaki mingi ntango bakendeki zamba basalaka boye bazwaki mwasi moko na makasi kuna basalaki boye il faut koluka kosala libongisi soko tolobi tozala kaka kokopie kuna balobaki nini totia bato na quarantaine biso tokotia na quarantaine mais soko maître na yo azali millionnaire maître na yo yomonaka mayele alembani motuna bongo yoki welewele matondo mingi ndeko ndumbele nakanisi bozolanda biso na bokebi kasi etando eza ngonga bazosala biso déjà signe na bandeko ya technique kuna kasi osenga bo bakisa biso ata minute mitano po totuna motuna ya suka mpe topesa liloba ya bokabwani na bandeko motuna oyo tolingi totuna mpo yango nde mituna misusu bazela biso na émission mosusu mpo mikolo oyo lokola eza confinement tokosala tutosalaka mikolo nyonso tozalaka na bino mpo bozwaka quand même banouvelle mpo bozotuna mingi motuna oyo eye ata mbala kama mpo toloba nkoto te nyonso oyo nyonso ezoleka nesongi ya nzila baza kose prononcer te tomoni bato nyonso baza koloba mikolo ekomi kaka défilé na TV likambo ya corona oyo bato bazoloba ba homme de Dieu bazoloka bosukola maboko bango te bakoti na science bo respecter ba mesure d'hygiène tozolanda oyo mokonzi ya mboka alobi mais na ndenge bapesi banini na bango mpona mabonze komelaka bango mais jusque là tomonaki même bangombe esanganaki bato mosusu basali balosambo basali bamessage ezoleka ya ndenge na ndenge donc bato nyonso baconfession religieuse nyonso base prononcer mais religion africaine ndenge nini fumukusu azoloba te ti lelo problème eza nini problème soko ezali nini mpo kaka religion africaine atretaka effet te matretaka cause bango basangeni wana mpo batraite effet biso tokoya te esika bato moko basangeni baze kotraite effet fièvre yango te bino bokotraite mwana développe fièvre fo boyeba eza ya anomalie moko ebatemi quelque part yango bokorecommande l'examen bokokalme fièvre mais bokotraite nde cause wana eza nini malaria kisi ya malaria prescription esalemi biso religion africaine na bokambi ya nesongi nzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola tolobaka yambo likambo ekomi tozete bato oyo basapropriaka na likambo soki eseleki mpo tosalaki losambo yango wana esalemi boye mpo tozongisaki boye nesongi ya nzila balobaki mpe balobaka
ndekoranga motema pasi mboka lokola République démocratique ya Congo eze mboka bakoki batika na maboko ya Yesu te po Yesu azena nyongo moko na ebite tokolombola ngo ndenge nini na kombo ya Yesu wana bakanga bandeko na biso ya basi bakangi lokoloyo ya mobali na punda bakangi lokoloyo ya mwasi na punda babeti bapunda wana bafimbo punda oyo akei ndeko mwasi apasuki katikati bazwi bandoko ya minene bakotisi bakoko ya baindo na monoko baze kobenda na singa bakodiembikela ye ndenge wana mosusu bakangi ye singa na maboko batie na moi soko kodire 10 jours 20 jours mokolo yoso liwe ekozwa yo bakoko mosusu babendi lolemo na pince bakati na ciseau kenda na yo hémorragie kaka ekoboma yo na kombo ya christianisme te lelo tango bato wana bazali kosangana koloba koluka bolamu ya mboka ezali kotangisa pinzoli tolelaka tozali kotala makambo mosusu tozali kolela po tozali kolela na kati ya ebale tozali kolela na se ya mbula mai ya miso na biso ezali komonana te chef de l'état considération apesi na bato wana il ne pouvait pas Potokolikia, soko balobaka président de la République azé panafricain, donc alors a yebi cause ya souffrance et Afrique noire. Au nom du christianisme, ne yonso marchakate, politique simbakate, science simbakate, yonso ya mabele na biso ya Felika eko simbakate. Donc el bisika wana bato bako sangana sauf ne songianzila. Basangani po balobani. Oyo bokumisi ye wana cause ya souffrance na biso. Moto bino botili boso ye wana base ya malheur na biso. Même na part na bango privé bako sala ta message moko te po ba fixer pe mokili ezolela message butu moi ndekongala aloba na ndekongala nesonganzila alobaka mbala bango balobi po na corona même bino balobi awa très capital corona jusqu'à présent bande bandite sikao 23 morts mais malaria bomi combien nesonganzila alobaka po na malaria Ebola oyo ezesoko 4e faisons na mboka na biso ebomi combien nesonganzila loba esika oyo tokomi lelo meze makambo nesonganzila lobaka bino baindo bokebela kokangama na loposo pembe potango bakobetema baindo mosu pe bakobetama bilili bize biso tomeseni koloba soko bilili bize tolingaka kotia bizeuzeu te nesonganzila lobaki baindo bino bosala keba po mondele akobetama soko bokangami na ye mingi tango mondele kokoma neleko mondela betama baindo mosusu pe bakokenda na ye prophétie ya Fumu Kimbangu eloba bino bandeko bozena mikili ya poto bokeba tango bokoka sango nanga bomizongela na mboka noki te bokozonga na basanduku la preuve en est bakayon solelo tozena ngo na mboko eyei na corona soit disant euti libanda kaya liboso bapubliaki Belgique kaya mibale Suisse kaya misato États-Unis kaya mine soko Italie tokomona que bilaka makambo yo ceci Obama mais batonde bazwaki tango te ya ko saisir message donc basila lelo fumukusu baloba to baloba te balobaka déjà tango moment na ko kokoka bakoleka netando basé c'est le leader oyo batelemaka présent na bapasi nyonso ekomelaka loposo moyindo na lobi bien c'est le leader tango basusu bazé ko welela batia bango ba mandataire na SNEL batia bango soko ba nani bisika ni nesonganzila bakotala kabe pasi ya baindo na tango ya guerre na tango ya agression na tango ya ba vaccin ya mabe na tango ya bilia mabe moto atelemaka po ya koloba nesonganzila fumukusu kia muzana panda na ngola donc na tango yo bakoloba tango bazé ko ka mongongo ya baindo bola muka indirectement ya nesonganzila ya ngola indirectement ya nisonganzila yango wana mongongo na bango na émission baindo bola mukato zobelema na suka kasi omuto tuneloko oyo soki tolobi ke mindele bakobetama na lolengo bango banyokola biso awa na kokanisa pasi o mondele anyokoli biso pe tozokobana yango nanu parce que toza sikoyo na néocolonialisme tosali déjà ba 5 siècles
ya passe. Mais tout le monde corona, ce cas à peine 3 mois, la Chine c'est sili nango, l'Europe pende bazo kende ba solution, le quoi appelle Chine azo tinda ba aide, na moni ti to comme ba 6 mois. Et sili nango elekito forme le ya passe mususu ko ya après corona et loko mususu après loko mususu ezanenge nini pour koyoka bino ezake besoin de détenir secret à bamakambo yango. Ndeko ngala mokili ya molimo na makambo na ye oyebi moto soka bando vivre libabe. Pourquoi baloba na kota na bango le malheur ne vient jamais seul. Le malheur wana balobela ya moto bandi libabe bakoyiba na ndako okukufela bana so motuka na yo ebimaka ebula ke kotuta bato po okomi ko vivre na tango ya bilakeli tango ya libabe ezelo kwa motuka esili frein na descente ezaka neloko pekisa ngote. Donc bango si bapandi mais bino bolobi corona ingeta a touché économie te bongo ba moto eutaki kopela et touché économie te bongo ba maye eutaki kosikisa bango olobi Chine sini ingeta mais grippe aviaire est remplacée pour vérifier information lokola bakoti na phase ya libabe bisote bakanzembo moko na religion africaine tozali na mandoki te na maboko tokolonga kaka bango bazaki ko se préparer tant musu na mandoki te to akana ba bombe atomique to akana ba biloko boye ba A48 ba sesoko 618 soko ba nini ba missile à combien de allons porter metala ndenge koroneye te moto makasi andimaka te soko babambaki na mwa yumo kaka na ngana porende na glisaki ya matelinga likolo biso toze kuna te bango baze bato makasi mais économie na bango esimbani. Par contre ngana kola musa conscience ya ba dirigeant politique na biso bato yo bino boze ko kanisa ko kenda ko defa misolo pai na bango économie na bango esimbani bino boze ko kanisa nini bino ba précaution nini boze ko so bato wana bilamba bakotindela kabino ya tombola mikadi po bato baze ko kufa na corona mikadi wana na ndimite baze ko bwaka senge baze ko bombela yango bayindo banyama oyo bapangole oyo na Chine bamonaki ezalaki hôtel ya virus ya corona bapangole wana tomonaki sofra balaksi ba documentaire baze ko kunda bibwele batundi nyos te bapangole wana lobi bakonika yango te na manzanza awa bolingaka na latadi ya ngombe musuni na kati ya linzanza te tozala mayele mais oya bango corona kokeleka kasi bamosusu pe balobaki kaka mutu na botuninga bolobaki bakobeta mame moto kutu esili tango moto etumbi ba million d'hectares epeli oyebi mboka baperdre boni tango mai eye ezindisi atesali mikolo zomi mikolo mitano esili oyebi baperdre combien d'économie te moto makasi amindimaka te tolala tolamuka mais lokola bakoti na phase ya libabe eko elakama bakobetama na nature tolala tolamuka nature nde akobeta bango na maye bango basalaka bazalaki na tango yonso ya kosala libongisi na bayindo awa tolobi kaka balolenge babomela biso me bango bazali na ngambo na nature ata coronavirus eleki ekoleka yango te kosisa bango toyebi te nini koremplace na nsima matondo mingi bandeko bosouffrir bomoni oyo nyonso eza mituna mais bokozwa yango na une série ya bémission tozoya awa plus mpona polémique te kasi tozoya mpona kolakisa bandeko solo ya bosolo oyo ezali solo soki tolobi boye pamba te bamituna mosusu bandeko bozotindela biso bokomona ke soit etunami te soit mpe kotunama te na forme oyo bino botindeli yango po eza biloko mosusu ya polémique lokola ndeko yo tindaki mutuna ya makambo ya anniversaire ndenge nini anniversaire ya Fumukimbangu le 9 mars eleki bana vuvambo basepeli tomoni bilili ba carnaval ya Fumukusu nesongi ya nzila eleki le 11 mars ne bozwa kotuna biso ba anniversaire o monsieur ezolanda nsima na mars ekosuka boni na mesure oyo l'état azwi yo lingi siko vuvambo aloba nini yo lingi vuvambo aloba nini na place wana mibeko eza ya l'état
makambo wana ba anniversaire oyo ezoya na nsima eza ya biso te kende kotuna baconcerné toza na besoin ya polémique te toza na besoin ya koenseigner bato oyo ezali na temps oyo na réalité mais badate ejongaka te soko rate anniversaire na 2020 zili na 2021 te bongo ekokaki mpe kokuta yo na matango okufeli ndeko ya ntina okofete te quand même ekoki mpe kokuta yo na libumu mpasi roketo ezali konyekaka okofete te ozili na mbula wana poto mosusu bato ya le 29 février nde basangaka mbula moko mais na bato mosusu bakanga motema eze motuna te bosali malamu ya kotuna yango te mpo tozalaka te na plateau mpona bamituna ya polémique le 9 mars mokolo ya mfumuki mbangu esengelaki ezala bongo le 11 mars nesongi ya nzila mokobi misala ya 1921 esengelaki ezala bongo bongo ekoya na nsima sika bato basalani eza lokola baninga babinaki na bango na ntongo ebinga na kobina après midi na tour enombolo ebeti okondane nzambe te ntango mosusu ezalaki mpo milona ya moto moko ejwa mai ndako moko ezalaki kozika mai ezalaka pasi mbula wana eboma moto bakanga motema kondombele bopesa mwa liloba moko rapidement ya suka na balandi biso mpo to conclure émission matondo nano ndeko na ngai ndenge bonimai kopesa biso ntango mpo ya maloba na biso ya bokabwani mpo ya mokolo malelo na bandeko balandi tokoloba likambo oyo ezali koleka lelo na mokili likambo ya virus oyo tozwa yango lokola likambo pamba te après virus oyo mokili ekozala lisusu te ndenge ezalaki avant sele likambo oyo ememi information nyonso ya mokili esika moko balobi pandémie mokili nyonso eze touché nayebi te ngauta nazala na mokili mbala ya yambo soki elekaka na bikeke bileki ingeta mais tolobi après virus oyo mokili ekozala lisusu te ndenge ezalaki avant mais toyeba soko moto mayele akomi kobetema soko moto mayele akomi kokweya seke likambo ezali likambo yango eze nini bino bayindo boze komilenge bino bayindo boze kotala lobi to bino bayindo bakozonga lisusu mpona koyebisa bino prier sans cesse mpo toyebi bapaster oyo alokuta lobi bakoya biso esika tozalaki nakotaki retraite mpo korona ezwa bino bandimi te surtout baoyo ekosalemake comme par hasard église na ye ata mondimi moko tatwami maladi akokosa bino ye azalaki kolia te ye azalaki kolala be na nsima mpo korona ekota te na église bokeba na présent baleka base prononce bozala mayele libabe emonanaka na miso te mais eye na bilembo oyo ekotalisaka mababe baoyo bazalaki bato ya mayele lobi lelo bazali kokoka te korépondre na motuna moko seke makambo mashali matondo mingi oyo balingi bazwa biso numéro na biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mituna boutique ata sur WhatsApp tokozanga te kopesa bino liya matondo mingi tokozongisela bino ndeko ndombele na lolenge bondimaki ete esika bino botunaka bato mituna bato baza koyanola biso lelo tokoka kozwa esika na bino ya mosala mpo totuna bino mituna bino bokoka koyanola matondo na bino banso bandeko oyo bozwaki libaku ya kolanda biso mpe bolandi biso na bokebi ebandeli kino suka kasi tokosukisa boye te soki tozongisi matondi mingi te na baye basungaki mpo bokoka kozwa biso na biteni bisika bozali na bandako na bino ebongo na nzela ya kamera tozali bongo na ndeko nekwaku ya kalao image maisha oyo asalaki bibilili kitoko oyo bozali komona mpe na nzela ya montage tozali bongo na ndeko pyramide luzayadio emisala esalamiki bongo na supervision ya cordon kivuya nde tobosani te topesi mbote na mosika na chargé ya relation publique ya bamwangisi nsamu esika baza koreside sikoyo na kati ya Belgique esali bongo mikolo minei bato bakobanga corona bato bakokima corona kasi bango bakei kuna mwana ya fumuki mbangu bakei kokokisa oyo bakei kokokisa kuna mbote mingi na bino esika bozali kuna bokoba kaka etumba bokoba pe na kopesa biso basango po biso toza na correspondant direct
oyo azali sur place esika makambo ezali kosalama moko ya bamwangisi sango tobosani mpe te na eteni Afrique du Sud mpuna ndenge akiangani nzinga mabungu bango mpe bazali kuna bazali mpe kosala kaka mosala donc tozali na baye ya biso na Luanda mpe kuna tozali na fumu to todikize iko esika kani bainformation eza kokomela biso à temps réel sans oublier kuna mpe na eteni ya France tozali na Tata Mwaila Tata Ntilulu Koko Lubokolo Koko Bafudishoni bango banso basango ndenge moseka epalia bapanzi sango bazali kokoba etumba mpe kopesa sango na lolenge makambo ezali kokende tobosani te na kati na plateau na biso awa tozalaki mpe bongo na wabiso mobombi mosolo kaka luila oyo soki tosilisi awa corona ba transport ekomi limité baopesa biso transport double po tozonga o bandako ndete soki wana kimia tata mokeli balongo mpe bakoko ezala na bino ndete kutani lisusu lobi na manaka mosusu po tokoba na mituna na bino matondo mingi